fidèles téléspectateurs, bonsoir partout. Donc, bonsoir, vous avez partout dans le monde. Donc, c'est toujours parce que vous avez soudé scotché dans l'émission de la choc culturel. Vous avez et la culture amour dans ils ont évolué à la République démocratique du Congo. Nous avons vu que nous avons André Chitala dans un micro. Nous avons vu que et c'est que vous avez toujours cultivé dans la culture amour dans la mission. Nous avons toujours que l'émission de la chaque lundi à 16h juste, mais vous excusez parce que vous avez été le colo faut payer moi erreur technique les alliés pour nous ça trop. Il y a un moment tout bandi moi retard merci na bande ngana sur Brazzaville pe bande ngana surtout ya Bungu Selembao Ngiringiri Lemba na moni bato ma gouvernement na mosali binoté parce que beaucoup la ngana trop na c'est la trop ndenge bo assistant toujours na émission na bino ya choc culturel émission na bino diffusion na ngeza chaque vendredi na ba 13h30 donc vendredi 13h30 aux armes bimba pour oyeba ndenge nini ba news ya mboka na biso ezoleka yango na kopesa na mes condoléances na bato nyonso ya territoire ya Luiza oyo bauti kobungisa moko na bango moto oyo quand même azaki kopese makasi nde DG mwaka trans chanza cha bufuka oyo akufaki atiki biso vraiment que son âme repose en paix bana Luiza nyonso tout batama suka tout menga dia pembe partout na pesi bino mes condoléances vraiment bozala toujours na courage nzambe nde moto apesaka yinde motu pe azwaka vraiment tokinaluma parce que nayebi sakabino que TV za radio te tokobeta masolo pour découvrir masolo ezanengi ya petira mboka na biso pe makambo ya COVID-19 oyo ezotumisa biso toujours malade oyo yeli biso vraiment et tie mboka panzi donc moyen ya kosala vraiment ezate makambo nyonso eza sur terre donc tozoyeba te ndenge tokosala il faut tokomotalela kaka nzambe ndenge lelo kozomona mosala nzambe Claude Kabundu Alesa que je salue en passant vraiment mataki na ngomba a mis sacrifié pour que non aluka solution pour que mboka ezwa kimia malade ici là parce que vraiment oyo to komo vivre ça monter lelo bato mosusu ba komo zanga même provision nanda ba yebite ndenge ba kosala donc makambo za compliqué mais comme tozabana ya nzambe toza toujours na espoir que nzambe wana akosala quelque chose lelo invité na biso to kobeta na yema solo azali nani na koyebisa bino que invité aza invité spécial oyo penza azali président ya ba comédien nyonso tout ya République démocratique du Congo nazoyebisa bino que président ya ba comédien nyonso tout donc ozali ozata na mwalantumba yeba que président na yonde oyo na yandi lelo tozobeta na ye masolo pour bo découvrir makambo ezoleka ndenge pe alobela pe makambo etali makambo ya coronavirus oyo ezotumisa biso pe totali tolimbola pe mwa moke makambo ezotala makambo ya théâtre na mboka na biso ndenge ezo évoluer à la République démocratique du Congo nde président Masumu de Brende oyo babakisa lisusu Congo mosusu de la pente beaucoup découvrir bakombo wana parce que azala bakombo ebele beaucoup découvrir bakombo wana parce que toza na ye déjà na plateau tokobeta na ye masolo bo découvrir masolo eza ndenge bonjour mwana mboka bonjour papa président Masumu de Brende de la pente yali kiala te yala kiala te yala kayala yala hayala wale sana mnoni wana sana ki Congo na ki Congo donc ça on comprendre bien donc eza mnoko ba Congo voilà c'est ça vraiment merci beaucoup to peso merci président na ndenge on répondre à l'invitation na biso et na base ezamba la liboso te poto ya mbona émission choc culturel to yamba yo récemment tango bozaki na ba période ya ba élection si je ne me trompe pas, autobetaka masolo bien que masolo ezanga pe kitoko mais lelo lisu to yambi lisu supo tant que yo za moto zo peser makasi na kati ya mboka na biso moto zo sala fierté si lelo mboka na biso zo yebana eza à travers la culture yango wana pe to mona kete il faut to luka yo nano pe to beta masolo na makambo zo yela biso na kati ya mboka na biso ya COVID-19 oyo lelo bato bakufi ebele dans le monde sikoyo pe tobeta masolo na makambo ezotala pe makambo ya mosala na bino kosalaka ndenge ozodirige yango bato mpe bayeba koza na étape nini parce que tomonaki awa makambo eyelaki bino ebele ebele premièrement na personne mes condoléances malgré que makambo esilekaki parce que okutanaki na bamakambo ebele bactere na yo ebele bakutanaki na baproblème ebele tozo évolue na émission na biso lelo président Masumu yali kiyali
bakombo wana ezaka yo moto mipesa bongo to ya ndenge nini te bakombo eyaka selon rôle po omoni biso toza na école ya Fetchi Tingesana fait son âme tant tozoya na groupe Salongo il fallait que soit combo ya scène donc yangwana ngai nazwaki combo ya masumu mais évidemment ngai na zelaki vraiment combo wana te po il fallait na luka combo ngai moko mais nalingaki nde na résoudre kamwa malaise moko esalamaki na groupe Salongo tant biso tozokoma tozalaki mibale na moninga na ngai tant tokomi nga peut-être nazalaki je crois 3 jours ya retard mais moninga na nga tant akomaki ta bamoni kaka balobi yo okoluka kombo te yo kombo na yo masumu ya lobi non nga kombo na te nga kombo na ngai elembo bomba ke kombo na nga elembo andinga ka bato bamvukaka ba nouveau sur ba yena ba groupe basali semblant mais tant répétition ebandi balobi bon sikoyo masumu yaka ya lobi non alonga lokola na butaki kokoma na remarqué tiens oh mais donc kombo na ezosala neti kaka ebebisa climat nga bibalo kombo na lokola bino bancien na ebite eloko nini boza nango ale bopesanga kombo wana ye atikala na kombo ya elembo donc ndenge nazwaka kombo ya masumu de brende na jouaka rôle moko ya mutu aza na mbongo kala mutu aza na mbongo baza ko benge de brende poche oya sima babenga ngo blende bamuso brende alors soko aza na mbongo mingi bazo lubake de brende donc na jouaka rôle moko nazaki na kombo ya debrende na kombo ya mutu wa mbongo na jouaki rôle mususu ya de la pente nazalaki na kombo ya de la pente nazwi pe kombo ya de la pente donc bakombo ebele meka okangama yala mfumo mbanza wa mbote eza ebele. En tout cas merci beaucoup bakombo eza ebele milelo kotala ndenge ozo diriger makambo surtout ya kitira mboka na biso surtout kotala ba artiste comédien na République démocratique du Congo expliquer biso na makambo ezo évoluer ndenge bon makambo ezo évoluer na ndenge ya rythme ya mboka c'est avec beaucoup de difficultés mais soki eloko ondimelaka ngo okondima mpe basacrifice oza motu moko okolemba noki te po yebi pourquoi ozosala ngo nga nasali déjà maintenant 53 ans na mosala ya théâtre natika te po naza certain naza convaincu na rôle oyo artiste comédien esengeli a jouer na mboka na ye na poto ezalaka mingi mpona kosekisa kaka bato boyokaka na poto na sanza oyo bato tel nombre bato boye bamidiembi kaki bamelaki poison donc bazosupprime vie na bango makambo trop alors donc il faut kosala basala bango baspectacle mpo bana kosekaka balongola bastress basusi baza nango mais biso par contre lokola toza na bapays en voie de développement il faut koluka basujet oyo ezotransforme comportement mentalité ya bato pour que se comporter malamu pour que ezala contribution na bango na changement ya mboka développement ya mboka donc même soki koseka ekozala pe pembeni mais d'abord message oyo eza na kati wana donc na mosala yango soki oyebeli yango ndenge wana okokumela et puis soki oye mpona komekola bato te parce que ovandi na télévision ozomona garçon wana et puis pe ntango mosusu ozomona bazobengela nzela alo yo sikoyo oza na vocation wana te me kolula alo yo mpe oke non nga mpe nalingi nasala théâtre bo bameki yo bo mosusu mpe omona afungwami mpe ebandi kosimba mais na kati na ye mosala wana eza ya ye te
omona ekoumela te ya bandika ka après atiki ndenge nga lobi na sali ba 53 ans toujours continuer kaka na ba réalité na biso parce que na niveau ya l'état soutient vraiment ezana nte ya wana toujours bunda mingi ba état généraux ya culture art si salamaki mais toujours luka statut ya artiste comédien c'est dit que yeba na niveau ya l'état que voilà quand il y a ceci voilà l'artiste comment à se retrouver tala ba obligation na ye boyi nde nanute. Donc si tu comprends bien quand nous sommes aux agnes statiques des athées ça veut dire on est commencer à la démarche pour vous yango te to banda yango kala mais na niveau nde ya ba député na biso na parlement nde ezwaka kale mingi biso omoni neme ba parlementaire na biso tout ça bon lokola pesa biloko mingi ya politicien ba kendeke mingi kuna pona makama politique na bango ba positionnement ndenge to sala to ko bimisana ni kuna na gouvernement nani to ko bimisana province na assemblée provinciale donc ba jeu personnel ya bango moko mais ezali que ko kanisa vraiment d'une manière collective qui a mboka comme tel et ça le rare na lobité que ça le makate mais mingi te loi na biso sur le statut ya artiste to kotisa ngo bambula session tango ko leka eleki nango bango bazomona ba dossier na bango oyo mususu wana ba dossier na bango mususu mais to lembaka pete nous espérons tozako kanisa ke mbalo yo na rentrée oyo elinga sali masiko yo to lengo to sala pression mais la virus est déranger sur ce biso. Vraiment, toujours voulu l'émission, des téléspectateurs, bonjour dans l'émission partout. Nayambi moko ya ba président Oyazo Kamba artiste non surtout il y a République démocratique du Congo, le président Massou de Brené de la Pente, autozo betanayi masolo ndenge makambo ya kitira mboka na biso ezo évoluer. Président Nazungelo, d'ailleurs au limoi moi moko très important. Vous avez déjà 53 ans. 53 ans déjà de carrière. Est-ce que na komone na musala na yombi mo sala quand même moi l'allemand bien ezali tant que vous avez prouvé que vous avez culture na biso zo matato ezande parce que les bato bazo ba culture na biso façon bozo le bilango bato libanda ba komone ka biso makasi. Bon bato libanda ba komone ka biso makasi. C'est parce que ndenge na route ko lobaka biso toza vraiment soutenu te ba structure et koki ko ça la promotion na biso eza vraiment te tobunda ka biso moko mais soko moni ba ivoirien ba nigérien ba eza ba structure moko bien déterminée donc non bango ba yaki ko mekola biso parce que biso tozaki déjà en avance na groupe salon on a fait chitenge sana bango baza komekola kutu babiloko na biso to bandaki lokola ba mwana nsusu ba dialogue contre sans souci donc bango bazumo na biso tozaki musika mais biso lokola mboka na biso to lingaka ko soutenir eloko te po ikene liboso biso soki eloko comment okende liboso ko mona ka bato mitema mabe tout ça babando benda pour que ozala sur place ou bien ozonga sima yango na biso to tikala sur place bandeko na biso ba ivoirien ba nigérien ba kende liboso tala kaka ba site ba ndako ba tournaka ba mituka ba tout ça donc même bango moko population baza pour yango na ba Nigeria par exemple soki ozoteka CD moko na balabala so ba kangiyo d'ailleurs ozo risque ba bomayo ou alors ce qui est certain que non avocat moko tia ko ya o magistrat soki na ya ko kotela yo ce mec ya soki ya nani tout ça dès que bazu na preuve mbala moko oza na prison mais biso par contre utamulo balabala nyonso ba nyonso e baza chargé nango ya justice ou ya nini tout ça bazo leka na bango et c'est un manque à gagner pour un artiste donc biso bandeko na biso ba ivoirien ba nigérien ba l'équibiso parce que soutien makasi ezali et même ba homme d'affaires na bango baza ko soutenir baza bat moko bazo linga vraiment culture eza tenite biso awa mutu aza na mbongo allez soko bazo boaka yena banzembo ye mutu evimbi azomona c'est la fin du monde non soutenez les bonnes initiatives soutenez les artistes méritants pour que bakende liboso et ça la fierté ya mboka na biso. Mais ce qui n'est pas le cas et pas nabiso. Donc, Bunda Yomoko, biso tosali ba 53 ans, musala nabiso
lokola to ya nango na aventure te to yebi passe nango pe bisengo pe to yebi un peu comment ko contourner un peu pour ko yeba ce ko tutani koto baluka boye kaka malembe ko presete yango to pesa ba conseil na ba ndeko na biso bazo ya sika mingi bazo kene ko luka parfois ba kisi ba nini tout ça lokoso c'est dit que alingi kaka akoma lokola nzoka nde eloko nyonso eyaka malembe. En tout cas, vraiment toujours évolué l'émission et le connaissons et yaka na ngongo ko linga te aussi mbakisi pona ke uza succès makasi. Président toujours évolué. Nazo kandemo zoluba awa vraiment vous a soutenu te puis makamona bino so vous sali ba œuvre na bino ils ont tambola ka pamba sans que bas tchangwa rigueur. Mais est-ce que tant que yo président il y a artiste comédien non sur la République démocratique du Congo. Est-ce que vous savez plus moi recensement pour na koyeba nombre ya ba groupe de théâtre où ils en a Kinshasa pe ils en a ba province. Bon, toujours ça là yango, mais c'est pas facile. Moussous beaucoup le badi bino. Vous ne méritez pas, vous me mégalez sauter. Bino, vous avez que ça bise sonne et donc vous ça là, vous avez bakutu yangote et l'engika comme on a la télévision. Parce que le directeur de programme et la chaîne de télévision peut rendre biso un très mauvais service. Ce que tu as yeka kana cassette na bango na ni na bango, ce que ba fouti, ce que na direction commerciale, ben les kisi na bango n'importe quoi. À l'autant Massoum président Massoum mais tout lundi na chaîne boye le groupe moko mais ndenge nini bino. Wane zali défaut il y a démocratie. Pour démocratie, ce que vous avez empêché kaka batu ba s'exprimer, au moins na bande ko na biso ba benga ka batu droit de l'homme. Batu droit de l'homme lokola pe ba luka kaka ba mitif boye pour que ba bima ba la kisake bazali. Ba ko ya ko loba na bino, botika batu ba s'exprimer. Ce sont les mêmes personnes qui vont vous dire oh non, biloko bozo présenter vraiment qualité tinate mais ce que to tema boko. Oh non, laissez les gens s'exprimer, c'est le droit de l'homme, ba ça na bango. Résultat, mboka izozonga sima parce que moi na conviction na ngai soki to continue ka kolanda ka makambo ba mindele jour kaka ba congolais ba koyeba ke mundele ayaki awa pona bolamu na biso te jour mindele ba koyeba ke mundele akoki kolinga mutu mwindu avancer te un jour wana nde développement ya mboka na biso ekozala po biso tozalaka moindre petit problème même soki to soigner entre biso. Au monde pas premier avion na Belgique, na France. Oh, mais c'est Premier ministre André, Talagoutubisokuna, tout ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Oh, c'est l'embargo économique pour aider les sous-soutés, tout. Mais tant que ça l'embargo, on a besoin d'aider les sous-soutés. Bateau il y a cessé de souffrir mais oui bateau mbongo na bana na bango zana bango na bapoto ba États-Unis ba Canada tout et tant jour ba keno loba non bon sikoyo botika nini to senga kibino bo bango pe ba kotika mais retard to zuyi wana bon to ko combler en côté donc pour moi pendant aussi ça ezali que démocratie soki to landi ngo kana mboka na biso to ko kende sika mon côté ça c'est mon point de vue. Et c'est comme côté pourquoi parce que Moutoko Vanda osana idée moko ya bien olobi te ko sala boye mais non mutongo so na ndenge kaka ki motema mabe kaka tout ça oyoka kuna na radio moko na télévision moko bobie tout ça azo sangisa batu pour que base la contre likambo ya bien mais lokola yé peut-être kazo se retrouver na wana te freiner ozonga sima soko zalaki na mandat même il y a 1 an 2 ans mandat no tango izo sila on dit presque rien. Bon, yo mutu zako tia bakale wana mena oweli yaka sikoyo. Ngai mutu zako tia le bakale alenga na vandi na ngai na zo speli yako lesa yo babombo ou bien ngape na bani ko luka na sala pe bakale et yo pe osutuka 2 ans et loko moko résultat mboka ils sont avancés té. Donc bon ba politicien na biso d'une manière générale ba ça là vraiment analyse il y a ba événement et les cas na ba mboka kalate na ba mboka musote ba ça là vraiment ba analyse te pona ko yeba intérêt ya mundele so moni mundele azo sekisa yo azo kangama na yo c'est que ça na intérêt na ye so kité akovana na mboka na ye kuna et puis akolinga te biso tout avancer malam kaka tout yango yo kaka ba trouva ba faible parmi biso wana za faible wana to bengisa ye paf lobi na ambassade dit yo vraiment mais yo vraiment tout ça bon ça va zo yo tout ça yo peut on se peut au vimbi mutu yo kana ba radio ba télévision ba déclaration papa au moins on peut asali comment faire rébellion na ye ba so pc comment l'art na ye azo se retrouver na ye
C'est ça qui est malheureux. En tout cas, vraiment, ce qui présente l'humanité, on peut avancer. Nayoki et le Limboli est bien parce que les locaux de la président, tout le monde ici baptiste comédien belé. Donc, tantôt, poison, tantôt, et ça, il vraiment toujours comprendre les lots baptistes, tout père de baptiste, qui m'a cassé vraiment président. Tant que vous êtes président, dans les qui est en Oyambayo, au limbo les bichons, et là, on est les cantres, la carte, il y a qui tire en mot dans la bichon. Bon, d'abord, il y a une situation malheureuse parce que ce qui m'attend, en tant que président, namonaka pasi ebele d'abord pour coordonner makambo nyonso na bité soko si o assistant na batanga na biso ndenge le kaka okondima te parce que ngana za muta ordre nzamba tinanga na mokili oyo pour que na encadrer batu parmi ba dona nga ezali ya ko encadrer batu que batu bazala disperser or eza musala passe surtout pour na ba artiste bato ba yebani ba star pour le banabango tala ligne to kolanda boye et ceux qui bazo landa en tout cas il faut quand même qu'on dise. Alors biso si qu'on a niveau d'artiste et comédien c'est vrai que la situation malheureuse koyo kaka ndeko moko kufi mais elink nango ko lobate ke biso tozo kufa plus que ba musicien elink ko lobate ke tozo le kufa plus que ba mécanicien na ba onatra ou bien na ba snell ou bien ba ingénieur na ba compagnie tout ça mais la première des choses c'est que ezali ba star ba yebana ba kotela na mitema ya bato donc ceux qui ozui même 50 bato ba kufi na snell ou bien la compagnie kakaboye mais comédien moko akufi et bien comédien wana a écrasé batunios tuana batunios bazotala kaka alors ce qui deuxième comédien a outi kufa mais c'est vraiment scandaleux bon de regretter moi parce que ces derniers temps depuis l'année passée à l'anonyme quand même Mundoeri Mindondo Pouloulou que sais-je en toi comme moi nombre. Mais, oh poison, mais nous on ne peut pas spéculer. Dernièrement, ils ont dit Kambala, et ça va situation beaucoup difficile. Mais on est tenu à surmonter en gros, que vous allez décourager pour que tu continues. Sinon, et que vous allez même que ça. Donc, est-ce que tu as qui poison quelque part? Est-ce que tout ça? Il faut spéculer. Mais ça n'a pas été que compte jalousie, ce qui va yambi bino quelque part, ce qui va yambi était au monde a commis boudé. Mais Moutou a sa fête, Moutou a sa réception. Hier, André, Michel, Joseph, tout ça, il y a mais il y a Ambroise. Ozali banda ubetango koyoka ke ba Joseph bazala ki esika bayambaki bango epa ya Angélique. Yosiko il faut bana ko bouder oh non bino kutonokola boke kuna bino soki ndenge nini batindike bato poto balobaka mingi ba collabo papa yango ki collabo mongo okeko yeko lango na poto kaka kuna obie biso nyos to yebi ba mongo. Le fait d'être avec quelqu'un ne veut pas nécessairement dire que mais pour un objectif, c'est un but purement culturel. Et puis, pour que tu salines. Belé peut-être poison, nous, qu'est-ce qu'on a fait? Un pauvre artiste comédien. En tout cas, merci fidèles téléspectateurs. Nous évoluons toujours avec notre invité, président Massoum Debrindé. Là, je salue mon ami Papi Lukusa des médias. Vraiment, salutations, mon ami, vraiment, je t'aime beaucoup. Président Nazongi Dolano, pour Nayoki Olimbo Lissuilo, Ngai, Baïbisa Kina Fotou, mais le président Massoum. Les deux président artiste comédien. Mais tant artiste à Zokoufa, toujours remarqué que Bass n'a bangon de Bazoya pour mon passe. Au Bengana Bangon na Bandaku, Baboto de Biloko Nyoso, Bakomonte Bengana Ban. Ce que la situation en Ayopé, on doit mesure nini. Parce que nous sommes président de la bon, de toutes les façons, nous avons une situation où nous avons des comédiens. Ils ont l'habitude de noko, petit frère, paresseux, jaloux. Et biloko bandeko na bango parfois on appelle eda bango mingi mais comme nini aloba koma ko
jalouser biloko ya ndeko soki ndeko akufi ale mbala moko bakomi contre moi si yende mutaza kolia mbongo ndeko na bango ale babengani na bana tout ça sont des faits sociaux oyo toza ko regretter mingi mais tango par exemple ndeko na biso dadi akufaki na lobaki pona batu nyonso tout artiste comédien nyonso tout tango nazwaki parole avant bakende kokunda ye na tango tozaki na stade de martyrs nazwaki maloba pona koyebisa que parmi eloko ezosalanga mpasi en tant que président ya ANTPC, Association Nationale de Théâtre Populaire et Cinéma, ezali que ndeko na biso dadi azotika biso boye mais atiki mwasi na bana. Mais parmi ba côté oyo akoki kozwa de temps en temps ata 1 franc ezali la société congolaise de droits d'auteur et droits voisins Sokoda. Parce que depuis un certain temps, Nyoka Longo, Azali, Mokonzi na Sokoda, ordre vraiment, ils ont entreprise, donc ils ont vraiment des normes. Ce qu'il y a même un siège, c'est que c'est la place des évolués, na Gombewana, au Talio, mais Sokoda, oui, mais c'est formidable. C'est parce que, Mokonzi Asika, la tête, vous avez Nyoka Longo, vraiment, na ndenge, donc rupture, na mode artisanal, il y a organisation. Ce qui fait que, tous les 6 mois, on paye le droit d'auteur et droit voisin. Na ba créateur et ba œuvre de l'esprit. Donc on va déclarer ba œuvre na bango. Aux musiciens, comédiens, artistes peintres, aux OK ko déclarer ba œuvre na yo. Tous les 6 mois, ba ko bengisa yo pour ko ya ko toucher parce que ezali ba mbongo oyo ba za ko récupérer na ba comment ba assujetti. Ba to ba utiliser ba œuvre wana. Ceux qui sont musiciens, place bazobina, biso artistes comédiens, comme on a parfois na ba en tout cas bicycle belé au kende okuta ba bazoko landa na ba radio na ba télévision tout ça. Donc pendant toute une période moi sinayo akobana ko bénéficier na ba droit wana soki okufi. Mais lokola ndeko na biso asafilia kité na benga bandeko boya ko s'affilier. Mais au moins, les artistes, d'une manière générale, tu as un réflexe, il y a cueillette, pas il y a prévision. Tu as ça la boue pour un lobby. Non, maintenant. Ouais, puis ah, dit Tokabola. Il y a un moment, par exemple, des musiciens. Ce qui est ni bon bako, donc bako zokisana, donc bon panza kambongo, makambo lobby to bon sa makambo bo. C'est quoi to panza encore. Donc, ndeko na biso di Kambala. On a un exemple na pesi et exemple pour na batunyo surtout parce qu'on a des na lobaki publiquement. Donc chaque fois qu'on va payer lokola mobali à sa filiale quitté donc madame a raté hors d'Adi Kambala a sali quand même musala na domaine na biso art dramatique. Donc comprendre bien pour moi c'est pas bénéficier faut mobali à s'affilier dans Sokoda Société congolaise de droits d'auteur Sokoda. Ils ont dirigé le président Nyoka Longo qui est le PCA donc au moins parmi les points où benine zalinde ngutoko lobawana au monde artiste bazo zala na baita moko bozokini non wana isa déjà parce que 6 mois après quand on t'appelle en tout cas tant uzozonga oko silisa niongo ya bandako zanango oko somba saka loso saka masangu kamwa nini tout ça et permettre et dépanner yo pendant un certain temps comme on dit tout fait nombre wana na pesa kaka exemple na senga kana ba artiste comédien yango lokona nazolo baboye maman soko yibi mobali na yo aza artiste comédien bino bana soko bo yibi que papa na bino aza artiste comédien bo yibi sai susu que papa ou bien mobali nanga président Masumu a rappelé lisusu que esengeli to ko s'affilier na Sokoda pour que tango yo zali ozwila kabiso to se débrouiller mukenanda ce qui yo za sunute maman akene ko zwila kabiso pour que to débrouiller nanda boyebisa na mibali na bino boyebisa na bapara na bino na ba réunion nyonso to salaka na répéter kango mais ce ko tangi ba nombre to za nango ba to s'affilia kuna par rapport na nombre exact to za nango eza yangote en tout cas ba nombre bino ko s'affilia par rapport ya nombre yo botayi na ndenge bo za la révéler donc eza yangote toujours vous avez l'émission mais ce ko lelo likambo etali coronavirus oyo ko télévision na mboka tant que vous avez président kozanga pe liberté ya monde to benga pe pour to beta masolo yango nouvelle biso
mesure nini pe oyo zui na ba artiste comédien parce que toujours les artistes bazo que na retourner ba théâtre na bango la pièce na bango bazaka ka groupe aussi longtemps ba le 5 ba plus faut baza moins distance mesure nini oyo PCP na ba artiste comédien pour na kété ba milengela na malade wana. Bon, malade wana d'abord il faut koyeba que malade wana ezali nga na sali ba spot et le cas dans certaines chaînes lobby d'ailleurs les gars qui na chaîne nationale et puis et continuer les siganyo so ba kolinga kolekisa yango naza ko attirer attention la population d'une manière générale mais particulièrement les artistes comédiens pour que to yeba que malade wana ezo existé ezo boma pe bomi batu ebele à travers le monde mindele batiaka ba fier tout ça bamona ka biso batu pamba o biso soki ndenge nini tout ça et sali bango ba numéro kuna donc al biso moko total déjà bango batu bazalaka oh bango ndi bazana ba conditions hygiéniques tout ça tala ndenge bakufi lokola ba so bongo biso siko tozaka na ba conditions moko vraiment ozomona ya malamu te soki yiko côté la biso na ndenge ya mvuya mais qui ça dokotika la kaka peut-être des centaines ou bien 200 personnes kaka tout ça alors donc tout ça là attention nango to landande mibeko oyo bayebisi biso pour que tozwa yango te eza nango pe kilote o to memango soki na mutu alors olembi opembi nanu non sukula kaka maboko régulièrement ozo solo na mutu zala na ye na distance il y a 1 mètre ce que monika que okomiko kosola na mungongo ekomiko swa wana to mungongo ekauki wana et puis fièvre pe bandiko yela yo tout ça oyebi que corona est déjà donc ils sont à disposition pour ko yebi ça na baminganga pour que bazo à disposition ya ko meka kotala yo ko examiner yo ce que ça nango déjà pour que ba isoler yo pour que o permettre te batu mususu bazwa maladi wana ndenge to komi pe mikolo yo na kanisi discipline ngo eko continuer na moto ozaka ka yomoko na mukumbi na taxi na sima bizambi bale moko na point moko liboso donc taxi mobimba boza à 4 na ba taxi bus na ba ban wana bovandi 2 et ezaka ba question kaka ya kolinga ko landela et puis ezala kaka pona corona virus te ezala nango kaka po ezaba ba règle d'hygiène normale oyo biso to sabotaka depuis toujours alors que ça nécessaire kala bazako le bana biso ba maladie de mains sales mais quand c'est kaka ba condition wana soko remplir ngo pe tout ça okozo maladie te donc na niveau même ya ba artiste comédien ndenge uto lo ba wana ba scène ezo salema omona batou respecter distance à 1 mètre tout ça mais nous sommes en train de rappeler tout le temps et que tout ça là attention nango parce que eza vie na biso vie ya kambala moko nazo attirer encore une fois attention mais na ma solo soko comme na ba groupe ozo ka bazo tielango ka et soko landi pe ba groupe presque nyonso ba répétition ezo la soute. Et comme il y a bon sélectionner 7 personnes dans scénario kaka wana il y a épisode wana bon beaucoup tani et puis bon tout pas ça attention attention 1 mètre cela veut dire qu'ils ont quota donc les gens qui n'ont habitude na bisoté ils ont ya quand même ils ont ya mais tout ça l'andé effort et puis malembe te pour virus wana ezela malembe te ya ka mbangu et puis ils ont ya mbangu. En tout cas, tout ça l'anglais parce que le virus il y a comme il y a comme il faut se protéger pour ce que la Maboko le président a expliqué. Président, dans un moment où tout le monde tout n'a pas permis de citer, dans le bâtiment politique à monter parce que tant on a mon temps de président, il faut tout le monde. L'association a dit non. Depuis le président de Yanni, l'association. Bon, Naza président depuis création il y a association Nabiso na umeli artiste comédien mingi babota maginante siko bakomi ba comédien
et bah écoute évidemment bah vice-président bah changer kana bango hein bah vice-président là bangalofar bah feu sans souci bah donc bah changer bah chargé il y a nani il y a finance il y a secrétaire général tout ça mais na niveau nanga inde ceux qui te comme na l'heure ba élection ba candidature ezalakate exactement yone mutokala non c'est impossible ezalakende ni bato no subuzana bangwana bazape mayele trop te bazanga ndeni mpona ko ba postuler te bango moko nde bayeba ke eza makambo ya mayele te eza nde sala ya danger parce que ceux qui vont glisser association ekufi boyeba ke association ebele esalaka 2 ans 3 ans ekufi nango mais biso depuis 2001 pourquoi ndenge na uti koloba na yo nzambe asalanga pona encadrer bato et bato pe lokola to vanda na bango net siko za na nani micro baladeur kenne ko tuna artiste comédien di yobino ndenge nini bozomona président Masumu pardon formule ba utiliser pardon botika ya sala po en tout cas tout monde a raté nani akoki ko sala ba sacrifice o ya salaka nani asalaka akoki ko sala ki sagesse o asalaka pour que lingomba esalema parce que le problème ce n'est pas de changer les hommes le problème ezali ya koyeba ndenge nini boko sala stabilité structure na bino ezal depuis 2001 nani salema te nini association ba comédie panzani ndenge nini président c'est net biso bato ba lingaka te bato bazala kusangana oyo kaka net ba matanga ndenge zaka ba matanga oyo kaka biloko ba internet président Masumu alembongo vraiment président Masumu ba yebite comment nous sommes organisés biso to ça vraiment organisé de telle sorte que non ceux qui bambeba ezala sinon mais groupe nani association ekufa alors yango na sikoyo mingi pe ba yebaka te que ANTPC tous na ba statut na biso esalaka ke soki bokomi fin mandat ba poste nyonso tout ba pesaka autorisation enfin liberté na mutu nyonso oyo alingi ko poser candidature en tant que chargé à finance secrétaire général vice-président président donc na ba poste nyonso tout alors sikoyo to pesaka délai oyo baza ba candidat ça papa altoyebi que telle date tu dois arrêter enrôlement il y a candidature et puis va publier que na poste à présidence nous avons 2 candidats par exemple na poste à vice-président tu as tel talabatboui na poste à talaboui na poste maintenant quand on comme abissonion ce jour élection maintenant tu as passé na poste par exemple il y a chargé à finance tu as Masumu et puis na André na Ambroise allez ba bulletin yangoyo devant tout le monde papa allez pona Masumu 1 2 pona nani azuba voix mingi tel oyo azu voix mingi applaudissement c'est lui qui passe tina niveau ya présidence alors bato yo balingaka ko kanisa ke artiste comédien baza ba ignare baza ba zoba yebi ko réfléchir te alors bazo kanisa que le président azo kangama na poste non c'est dit que maintenant net sikoyo la dernière photo zaki na difficulté ezalaki tozui ba candidature presque na ba poste nyonso sauf na présidence. Moi je n'étais pas président candidat à la présidence tozui kaka candidature moko pardon tout le bac tozui candidature moko na présidence mais na ba poste mususwana ba candidat bazate mais c'est pas possible or biso na statut na biso ezate que boko élire kaka président ye moko non boko tala ndenge na utukolo ba na poste nyonso lokola tomona ki tozaki kana candidature moko tobi mais là nous sommes bloqués allez tobandeli sous campagne pour dire que tala to likanga sala ba élection mais tozaki ka candidature moko kaka na poste moko nous demandons aux artistes boya ko poser candidature na bino mais les gens oi ba yebité mais ba spécula qui mais heureusement ndenge na utuko loba na yo que toujours ça l'effort parce que ko encadrer artiste ce n'est pas facile en tout cas ngana sengo mingi tango na mona que ceux qui na lobby na bande ko nga artiste tala to ko sala boye lobby na 15h boya nano bo assister na réunion na bisote so na lobby que demain à 15h lokola to serini saka mingi na ngiringiri na espace les érudits
oya na 15h comment na batu osomo na bango na tout ça les réunions et puis te trouver compromis ndenge to kosala voilà. En tout cas, merci beaucoup, vraiment, Philippe Estataire, Boyoki Ndenge, président, à s'exprimer à l'Axi du Cambo. Il y a candidature à Ndenge à postuler à Ndenge. Nazalaka souvent na concurrente. Yé, azala ba concurrente do ba tuno ba ki ma poste wana. Nde vérité en wana. Président, tous déjà na suka émission. Moi, il ba ya suka ota la caméra. Au s'adresser na ba tuno surtout ba zota la émission na Brazzaville, ba ndonanga ya Kinshasa partout, au ba na production culturelle. Oui, mais c'est pas moi le basuka pour la makambo oyo to sur la AWP makambo ya coronavirus pe na lilobamu susu pour la émission ya show culturel na numéro de contact na. Bon, d'abord félicitations à Koloyo chaîne Oyo révérend Walesa na ndenge bandima kotia émission moko ya culture pour ba émission culturelle ezalaka nango mais souvent et pas na biso to confondaka culture na musique omonaka presque émission ya musique na musique mais oyo ezotia pe ba domaine ya biso ezalaka pas souvent et pona yango eza quand même à encourager parce qu'il faut quand même avoir des émissions où les gens viennent parler na batu tant mutazana ndako na ye alandi amoni ke a perdre temps na yete. Au lieu que ça non, biso to répéter chaque mercredi na 16h d'ailleurs mikolo to ko bimisa nini moko batu bo longo na nzela po eloko biso to so bimisa c'est du verbiage inutile ko l'exata antenne ya batu pamba. Mais il faut quand même avoir une émission où les gens viennent parler, tant batu yoka un peu, retenir un peu quelque chose. Donc félicitations pour na yomoko d'abord, pour moni na culture pe ba mbongo ezate, biso ba mafia vraiment ezate. Donc il faut beaucoup de sacrifices, il faut ndimela yango pour que osala yango ndenge biso moko ndenge na uto loba depuis le début que biso to tikali na musala na biso yo parce que to ndimeli yango et puis parce que to yebi que toza utile na mboka na biso na domaine na biso. Tout le monde ne doit pas être député, tout le monde ne doit pas être dans l'assemblée provinciale, ce que wapi kuna tout. Non, mutu ne sika na ye o azali akoki ko sala pour na mboka na biso et kene liboso. C'est vrai que ba poste mingi comment c'est beaucoup plus pour l'argent, pour chercher comment s'enrichir, comment trouver de l'argent pour na kotinda moi sina bana na poto na ba Canada ba États-Unis ndenge comment puisque en tout cas sur 10 ba konti au moins 2 basi na bango na bana bazali awa mais 8 basi na bana yango nezalaka memba awa ezo simba nango te ou soki nini bakozwa na bango tout ça ba équipe na bango te. Alors biso to tikala awa to considérer mboka na biso lokola tata maman. C'est pas papa maman na yo azobe la fièvre que yo sundula ye. Non, il faut contribuer pour que ba traiter maman na yo na tata na yo. Negi biso to traiter to considérer ka RDC ce que c'est la terre sinon to kenda pe ko fana na ba poto ngana kenda na ba Belgique ba France ba Allemagne na moni esa na ngoma kaka ba mboka biso pe to koki pe ko sala mboka na biso ndenge wana si nous avons la volonté nazo pesa merci na ba landi nyonso soki bolingi ko benga ngai masumu de Brende yala kayala mfuwa mbanza bokoki ko benga ngana 089 95 51 391 089 95 51 391 na kosepela mingi. Si vous voulez soutenir l'artiste vertébré Massoum de Brende, faites-le. Vous n'allez pas perdre contribuer pour que d'abord na vivre sous longtemps. Vous voyez que biso ba congolais so comme ba 50 ans, ba 55 ans, pour faut comme daye na yo. Nous sommes na génération bato ba kufa kanokité. Yango na bozo mona to pousa na bambula to zo résister na ba jeune bazo ya ba jeune artiste to zo sangana to zo kene nzela moko. Type faut bango ba ko se souffler biso to saka pour ça merci mingi pour Nzambe, merci mingi pour ça. En tout cas, merci beaucoup. Mais na bosse ne peut ministre na biso ya culture et art. Ba compliment parce que ministre na biso ya culture et art azo bunda makasi pour que en tout cas culture d'une manière générale
ekende liboso. Tous a pena pour ça pour les photos yambaye. Et na président na biso ya république, président ya république. A tout yambaye a expliqué peu biso. Pas de problème, ceux qui boko luka même rendez-vous to aider bino pour que vous soit rendez-vous. Président de la république pour mboka na mboka ezana ba konsinango, vous pouvez pas bouder votre autorité parce que tant yo zo bouder autorité wana jour yo comme autorité ceux qui ba bouder yo c'est pelaté. Mo konzi aza mo konzi donc na la première dame na pesi pembote et oyazala kana biso tout le temps maman Olive malgré comment on diaboliser biso mais biso tout monde qui ça motema na yende et ya boboto ezala kandenga. Merci beaucoup président, merci vous allez que belé vraiment bando la émission na bino à choc culturel boyo kini to beti masona ibisa ka bino choc culturel le makam biso to zaka toujours wana poto la kisa bino musala ndenge zo de katum ki la bino ba artiste pour boye ba makam ndenge zo de kana kati mboka na biso TV eza ngonga ya monde bomoni na yebisi bino ke tozana suka na émission na biso mais na aussi sa bonté sans couper sa merci na musala nzambe Claude Kabundo ale sa ko ya sela émission etando ke fonga ina pesa ka toujours merci wana parce que grâce à lui de yango toujours au monde partout. Merci na maman Angèle Walesa, merci na président Marquis CP na pesi merci na Diak Kato, vraiment merci papa et bozalaki et belé parce que nous avons des choses à manquer. Merci da des secteurs Sami na Makala, vraiment merci beaucoup. Na ndemo zo la émission choc culturel. Na caméra tozaki na Jonathan Ngoma lipa ya moto. Oyo akima déjà matete akongo bana na Gombe azana macaron. Donc il y a ce soir kuna macaron na ye. Vraiment merci beaucoup et na pesi merci biso sur na caméra mususu et Kapela moi na Mbumba Kapela moi la boum vraiment TV. Merci beaucoup. Merci na papa Etienne Oyazaki na régie. Bozalaki belé botika la malam kimé en koleza na banda pour la vidéo. Ciao.